Na kolanda site na bino boningaka mingi CL News TV, CL News TV mopepe ya sika ya yemoko Christelle Mamula Rose l'iranion de la presse n'équipe mobimba to la kakibino que to komemela news ya sika yango kaka na kati ya mosala yango nde ezosala papi nzola meso bien tozana numéro 1 ya ba motocycliste donc numéro 1 ya ba motocycliste ya ba wewa président Ziko Mukanga président national ya ba motocycliste lelo to sepele vraiment kosola nae to lobela makambo etali na secteur ya ba wewa yango to sepeli mingi to sola nae mwa moke mbote président. Ok, mbote mama journaliste. On a présenté mais na kolinga ba na monde entier ba yo ka présentation na yo et pas na bango moko yo moko se présenter. Ok, merci na bengami na kombo ya Ziko Mukanga ya solo nazali président national ya ba taxi moto oyo babengi na Kinshasa balami babenga yango ba wewa. Normalement na sepeli ndenge boye komo nanga lelo pona ke to solo la concernant bato nazali ko kamba parce que nazali ko kamba bato ebele na Kinshasa awa oyo babengi ba motocycliste na sepeli na présence na bino pona to développer na secteur oyo nga nazali président. Okay. Président tonto lobela phénomène à 18h phénomène na lobi to ezo bouleverser batu mingi ba famille mingi bazolela pona phénomène à 18h mutu muso akozala na tongo abimita lobi na 18h mais azo occasion te babi vraiment to sola na binote ba phénomène 18h et utika e pa na bino moko to e pa ba motocycliste. Oui, à solo maman journaliste na phénomène o ya 18h. Lelo ceux qui boye pona to solo pona yango et pas nangeza esengo makasi parce que ezali eloko moko oyo ezali ko pesanga comme président national ba motocycliste ezali ko pesanga passe parce que ezali décision oyo ba autorité ya mboka mingi to kokina koloba général Kanyama oyo ezali général biso ya la police azwaki décision ya ko interdire ba moto et tambola na 18 au-delà de 18h personnellement nga o nazali président national ba informa ki nga yangote na oki kaka mbala moko décision ezwami tango décision wana ezwami ezali penza ko pesa biso pasi mingi na mboka na biso na Kinshasa na bao bazali kolanda na mokili mobimba Kinshasa to yebi malamu ete na banzela ebele banzela penza mingi o ya biso ya kati mituka penza ekomaka te metango décision na ezwami penza na munene na yango ezali décision oyo nga moko personnellement comme président na sepelaki na yango te parce que ezali pasi makasi tango décision na ezwami banzela ezali te mituka ezali ko tambolaka na banzela ya minene banzela nyonso ya mike oyo na Kinshasa moto nyonso azali kinwa ayebi ke banzela ebele ezali kaka ba moto ndezali kokumba tango bazwi décision na penza ezali pasi pona ngai depuis bazwi décision à 18h wana président mon général Kanyama pona ndenge ba motocycliste baza contre yango. Oui, à solo pour na général Kanyama personnellement nga moko na kendeki na équipe mobimba bureau national moto kendeki pona to kutana nae to kutana ki nae to tunaki parce que ezali décision oyo ye azwaki yango na kati na parade biso tozala ki signifie ata na lettre moko te nde na mona ki ke tango déjà la police ebandi ko kanga ba moto tozwaki disposition kende ko kutana nae tango to kutana ki nae oyo ya pesa qui comme réponse à l'objet pour la raison et la sécurité pour la sécurité des fois que non bah monique insécurité comme mingi na mboka selon ye nde ba pesa qui est ba mitindo wana et pas ba konzina ya likolo selon général Kanyama penza décision na penza bimaki pa na ye mon côté selon ye ezali ba konzi ya likolo nde ba yebisa qui est que non tant que sécurité comme makasi na ville province ya Kinshasa c'est pourquoi azwaki décision anande o ezalaki lokola réponse au général Kanyama pesa kibiso concernant décision ya moto etambola au-delà de 18h. Président eloko nini ezosala ba motocycliste ba salela ba casque te tonto e banano po na ebité biso tona ba réponse to nina nto e bana réponse pourquoi ba motocycliste mi parce que to mona ki chef de l'état akabola ki ba casque mais ya batumsu bazola ta batumsusu bazola ta yangote eza ponani.
Ok, concernant dossier au Italie à casque pour na keba moto si c'est penza bazali ko sala ba casque te pour nga na yebi yango que mingi ezali ba client nde ebele bazali ko boya penza ko sala ba casque mais ba motocycliste mususu bazali ko sala ba mususu pe malgré ba casque au chef de l'état Kaboli ba motara penza awa na Kinshasa bazali ebele soko landi malamu ba mususu bazui ba casque ba mususu bazui te mais na ba oyo bazui ezali ya solo ba mususu bazali kolata penza te mais chaque jour oyo ngata ke mokambi na bango tozali na kolakisa bango pona ke ba casque wana ezali pona avantage na bango tango moto akolata casque akoki na kosala accident soki azali na casque te ezali passe mais muke mingi babandi ko comprendre pona balata ba casque mais difficulté tozali nango ya munene ezali nde ba client penza ebele bazali kolinga penza kolata ba casque te mais au fur et à mesure tozali kolakisa bango je crois que bako s'adapter pona bato balata ba casque parce que ezali pona avantage na bango na kati na nzela ndenge bazali na kotambola. En tant que président, pour ne kumbelia ba wewa, au mona wewa ko amemi 5 personnes. En tant que président, ozala wewa poto moni wewe zalaka pona 2 personnes. Au mona muto avandi 5, 6. Mesure ni nozwaka pona. Oui, concernant ba motard, parce que kombo ya wewana nazali pe ko dénoncer yango to lingi penza yango mingi te biso to komi ba patron parce que ba wewa ezali komo moko epesa maka boye mais ngata ke kombo wana penza tozali ko linga ngo susute to ko sepela bato ba na ko benga ba wewa ba patron na mutuna na yo oyo tuni concernant ko tambola na bango oui bazali ko tambola pe mabe soko tali penza mingi to sito former déjà ba inspecteur oyo bazali kala mingi te tozali ko luka kaka bao nyonso ya mitema malamu ba ko sunga biso tozali déjà na kati na ko former ba inspecteur moko oyo ba ko banda ko landa pe bango soki ba moni wewa oya patron oya memi bato ebele na moto ba ko landa ba mususu bazali ko tambola pe na ba vitesse ya mabe ce n'est pas que nazali président national lelo que non soki ba moteur bazali ko tambola mabe nazali ko appuyer na oyo ba tambola mabe te ba motara mususu to bengi ba motara na ville province ya Kinshasa ya solo ba mususu bazali ko tambola mabe mais tozali déjà na ba disposition autozu pona ko banda ko sanctionner bango soki ba moni motara alati kilote likolo ya moto azali ko sala transport ko kina ko sepela na yango te motara ya suki ya mabe motara oyo azana single motara oyo azali propre te parce que biso ba motara de single bazala propre ozali ko même ba client ndenge yoza liboso mo pepe wana nyos soki motara za salité nazali ezali parmi biloko nazali ko telemela yango ke mikolo ezali koya ezali penza toute une équipe auto tche penza sur le terrain pona ko landela biloko bazana kati na formation pona ke mikolo ezali koya na appui à l'état to ko sala pona que moi discipline moko ekota kati na ba motara parce que liboso structure moko oyebani national des alakité ndesange bino pe boye bango et maintenant qu'il y a une structure oyo ndenge biso lelo tozali na bureau national structure wana ezali déjà pona ko banda ko corriger moi ba erreur oyo ezali ebele na kati na nzela oyo ya ba motocycliste ndo moni biso lelo to tie déjà bureau pona bandeko oyo ba yebite awa bureau ezali bureau national tozali na commune ya Kalamu na immeuble Bibi Play juste na 3e niveau nde bureau oye komi bureau national ya ba motocycliste nde sika to bandi ko fanda pona ko solola lolenge ni to kokina ko corriger ba mabe oye ezali ebele na kati na nzela ya bokumbi moto oyo ngape nazali. Président pona yo mutu akokumba moto na ajni. Normalement pona kokumba moto tozali na ba règlement d'ordre intérieur ya ba tronçon auto bengi ba parking mutu toyebi ke na Congo na biso mibeko ezali koloba ke mutu nyonso pona asala musala moko ezali officiel esengeli azala au-delà de 18 ans normalement na kati na moto pe pona moto akumba moto malamu esengeli azala au-delà de 18 ans c'est-à-dire ceux qui moto azali déjà à partir de 18 ans komata akokena kokumba moto.
Et bon, tozo mona mingi omona mwana za mwa muke mais azali kola moto ba mesure ni bozui pona batwana. Oui, pour na bandeko bazali ko matamoto o bazali moins de 18 ans nazali ko déplorer pe likambo na mingi ezali bana pe ya basoda mingi parce que nga comme président national asine instruire na batroso nyonso pona ke ba président nyonso bazali wana ba lukalo lenge ke ceux qui ba moni mineur na kati na moto ba interpeller mais lo que ça la kabiso passe zanini okomona mineur moko azali ko kumba moto tango ba ko interpeller moi minute muke okomona kaka ba konzi ba bimi okomona major abimi okomona colonel abimi aye ko réclamer le biezali moto nae c'est-à-dire place wana ezali ko pesa biso passe nde ata ba konzo bazali na kolanda ba luka ndenge pe ya ko soutenir biso na ngambo wana pona keno ba mineur nyonso bakumba ka ba moto te biso na niveau ya association tozali na ko bundana pona que ba mineur nyonso bazala te pe na sina instruire déjà ba président nyonso ya ba troson ceux qui ba moni mineur azali ko kumba moto ba ko interpeller et ça la kabiso passe na bato o ba ko sala ba intervention ba major na ba colonel nde eloko ezali ko passe ezali ko pesa biso penza passe na côté o etali règlement d'ordre intérieur na biso ceux qui ba konzi ba ko soutenir biso na kanisi makambo nyonso ane ko sala penza de se soutenir. En tant que président Tonitoye ba po ba accident mingi ezana ville province ya Kinshasa hein ba accident mingi yango Tonitoye ba bozalaka na ba association bozalaka na ba aspect moko bo soutenir ba to moto to ezalaka kufina ke ou bien en tant que président on a charge to ba association vraiment ezali Tonitoye bana papi nzola menso ngaye ba vraiment soki ezalaka bozalaka na ba aspect to ezakaka soki mutu akufi na po tomona na mituka bazala na basonance pour na assurance na bango ata problème et soutenir mais bino en tant que bato moto bozana na association moko to boso organiser ndenge nini. OK na mutuna wana je crois que tozali na ba clinique tozali na ba centre ou tozali ko travailler na bango mais ce n'est pas que ba motara nyonso nde bazali reconnu tokoki na koloba boy motara oyo azali reconnu oyo to yebi na kati na association ezali motar oyo azali na carte de membre soko tali oyo carte ezali carte de membre motar oyo azali na carte oyo azali pe na numéro matricule nda azali motar oyo ayebani parce que ba motar bazali bele ba mususu to lobaka ba mibenga kanzela bazali mais motar oyo azali na carte oyo keye asali accident tozali na ba centre oyo to signer na bango ba contrat akokende ba ko soigner ye na nzela oyo association mais ba motara oyo bazali na nzela oyo bazali ko boya ko s'identifier wana penza biso to s'occupaka na bango te mais ba oyo bazali oyo ya biso oyo ba signer ba fiche d'adhésion na kati na structure na biso oyo ba salisa pe ba carte de membre wana normalement tozali na ba centre mo ebele moyen na tanga kombo ya ba centre wana nyonso penza ezalité que ceux qui monteur à sala accident tozali na bisika o bango bazwa kaswe mais à condition monteur wana azala en ordre azala identifié na kati na structure na biso pona insécurité oyo esila nini bozui comme solution pour accident eleki vraiment ce que moni bat bazokufa na moto ezo sala vraiment passe mesure nini bozui pona makambo. OK, concernant insécurité. Oui. OK, tozali penza na ba makambo mibale pona ke ba accident ezala diminuer na kati na ville na biso ya Kinshasa eloko tozali ko sala ezande ba formation en même temps tozali na kotangisa bato baye ba code de la route parce que code de la route ezali parmi biloko ya minene oyo ezali ko créer ba accident mingi na kati na nzela oyo ya bokumbi ba moto tango moto akosomba moto lelo azali mwana ya mokonzi songolo lobi akoti na terrain ezali komemela biso penza ba accident ebele na bozangi code de la route ndelo ko tozali ko senga keno biso a na nzela ya association je crois que déjà to eu déjà ba disposition o to fongoli déjà ba centre de formation oyo l'état na biso sengeli a soutenir biso ke na mikolo ezali koya mutu avant akota na nzela esengeli azala déjà na permis de conduire nae baye ba déjà que non azu formation wapi ezali point liboso oyo ezali comme ma pe ba accident ebele parce que ba moteur ebele ba yebi code de la route te na puis
l'état na biso association to bandi déjà moi ba formation pour na bandeko bayeba code de la route et ko faire ko diminuer taux ya ba accident et belé pas ba motard. Na deuxième problème au état insécurité na secteur ya ba moto. Normalement, et là que tu as autorité, ce n'est pas que kopekisa moto na 18h ndé ba insécurité et aussi là. Parce que tu as dit comme on a, ezala na kati na ba ketch, ezala na kati na ba jeep, ezala ba kuluna, to yebi ki ezali ko continuer ko salema. Insécurité ezali kaka pona ba moto te, mais oyo wane ko senga ba konzi. Général Kanyama oyo azali numéro 1 à la police ya ville. Esengeli ayeba keno la police ezali pona ko kenge la population na biloko na bango. La police ndé sengeli ba multiplier ba stratégie nini oyo ba kokena ko sala pona ke nzela na autorobi insécurité esila parce que soko tali malamu mama journaliste mingi tango moto ezali ko tambola na butu soko tali malamu ata bato ya kuluna wana bazali ko botola bato biloko mwinda kaka ya moto wana tango ezali ko beta bango ebele ba kimaka. C'est-à-dire moto ezali ko biki sape bato mingi pe na banzela oyo keno moto ko beta makolo pendant 20 minutes soka azali na moto ezali ko faciliter ko longola bato na kati na maboko ya ba miyibi wana na ba kuluna mais soki moto ezali te population peut ezali ko souffrir makasi. Mais président, question oyo c'est les du bois aloba qui n'a posé question eza que bato moto pe bazo réclamer mingi au mona kabo à l'équipe policier. Est-ce que ça va policier nyonso ya ville ya Kinshasa nde boche comme basa la sécurité que soit commis heure à 18h ba kanga bango to bozana bato moko boche approprié pour que soit commis 18h ba kanga. Ok, na mutuna wana mingi ezali parmi bloc tozali ko déplorer yango parce que awa na minute osoko tali na Kinshasa nde loko tosola ki pena général et komi ba policier nyonso ba komi ko kanga moto. C'est-à-dire loko wana ezali pasi penza ba autorité senge batela biso yango tozali ko yeba te nani akokina ko kanga moto nani akokina ko kanga te. Ba bureau de ba komi ko kanga moto, la police azali ko kanga ba fac ba bazali ko kanga, c'est-à-dire ba service non c'est comme ko kanga moto et comme déjà ma B et sengeli ba konzi bata la pe ba la kisabiso unité moko oye kokina ko kanga ba moto et comme ata motazana tenue civile azo kanga moto, c'est-à-dire tozo yeba déjà eloko nani akokina ko kanga pe ba moto soki tozo loba ke bazo kanga ezali penza ko lembisa pona ngana kokina ko loba ke bazo bazali ko botola et comme nde nini ceux qui policiers akutani na moto ata 18h et kokina noté ba 17h comment 17h45 ce qui moi molile bandi ki ata moi mbule zali ko moi molile bandi kokota ata to komi 19h te policier soka akutani nayo ba komi nde ko botola terme ya kokangana penzanga président national na lingina to longola yango et komi la police azu moto et komi ya ye ba konzengeli bata la place wana. Mais ce président message ni ya pe o kopesa na ba motocycliste nyonso o bazolanda yo message ni ya pe o kopesa na bango. Ok, message nangezali pona kosenga boye ba motara nyonso o ya ville province ya Kinshasa na ba bazali kolanda bisika mususu bazali to sengi message o tozali nango ya munene message ya munene ezali pona ke ba motar bazala na kimia batomboka na bango te nga o nazali président national na équipe mobimba ya bureau national chaque jour o tozala kananzela pona kokuta na ba autorité pona kosenga bango lolenge nini oyo bakokina ko réduire décision wana parce que penza ezali décision ezali ko pesa penza passe ezali décision oyo tozali penza na kolela mais bazala na kimia biso chaque jour tokendeki tokuta na général tokuta na ba autorité nyonso na pona lolenge nini bakokina ko réduire décision na parce que ezali ko pesa penza passe mais en attendant ezali mobeko nyonso ateza mabe soki bapesi yango esengeli kotosa yango biso tozali kolanda malgré ezwami kina ndenge ezwami wana mais botosa yango biso tozali kolanda ndenge nini bakokina kosala pona kolanda parce que chaque jour tozali à contact na ba autorité wana pona koyeba ndenge bakokina kolongola décision wana ba wewa o non ambassadeur était na association na bino conseil nyo kopesa na bango. Ok, normalement na ba motara nyonso oyo bazana no reconnu te na kati na structure ba motara nyonso oyo bazali na ba carte de service oyo ya musala na biso ya moto te tozali kosenga bango baya na lombangu
baya ko se faire identifier parce que na nyonso oyo tozali kosala ezala soki bakangi moto na yo ezala soki osala accident ezala soki bakangi yo eloko ya liboso totunaka est-ce que yo oza adhéré na kati na structure yango nde message na bato nyonso bazali nano adhéré na kati na structure oyo ezali reconnu na l'état te toyebisi bango na lombangu baya awa na commune ya Kalamu na Victoire na pembeni na maison communale ya Kalamu na immeuble Bibi Play na 3e niveau baya ko se faire identifier bayeba na biso pe toyeba bango aka ya problème no se kokina ko komela bango to kokina ko se présenter pe ko défendre bango parce que bakokoma déjà ba membre na biso. Président, tous un mot de la fin pour te comme vraiment na souka émission na biso tous un mot de la fin na yo moi dédicace et ça là moi bien parce que bon landoka a na kinte ozolanda na monde entier moi dédicace et ça là moi bien. Ok, na liloba nanga ya suka mingi na bande ko na biso nyonso oyo bazali libanda ya mboka na bo bazali na Kinshasa oyo bazali kolanda ezali esengo pe kosenga pe mingi pa na bango ba appui na bango ko kina kosunga biso surtout na biso awa tozali na besoin ya ko collaborer na bato nyonso ata bino bazali libanda ya mboka tozali na besoin ya bande ko bazali ko souffrir ko somba moto na Kinshasa ezali passe bande ko bazali libanda ya mboka ba bazali kolana ba image awa bakoki pe ko contacter biso pona tokoki kozwa pe ba moto na crédit tokoki na kozwa pe ba dom susu ko uta libanda ya mboka ekoki ko sepelisa biso penza mingi parce que vie auto zana ona Kinshasa lelo bino ata bisika bozali boyebi yango ke vie ya Kinshasa ezali vie ya passe bande ko tozana bango awa bazali ko yana ba moto ba prix ezali likolo mais ceux qui na niveau oyo bande ko so bazali kolanda biso libanda ya mboka ba kolinga ko contacter biso bakoki na ko contacter biso lisungi na bango ekoki pe ko sunga biso ekoki ko zala malamu na lolenge oyo tozali ko souffrir awa na mboka tozali ko senga peza mingi appui ya bande ko so bazali libanda ya mboka ba soutenir biso pona que structure oyo ezali structure moko ya munene oyo soki soutien na bango ezali ekoki ko sala pe makambo minene kati na. Merci ba difficulté ni boza nango parce que ban a monde entier ba Holanda yo oyebisa bango vraiment au clair ba difficulté ni beaucoup tana nango na musala moto. Ok, ba difficulté to sali nango ezali ebele ba difficulté nano ya liboso nano na Kinshasa apona kozwa nano moto ezali passe kozwa nano kosomba moto ezali passe tozali plus de 45 000 motards bazali kokumba ba moto na Kinshasa plus de 45 000 mais kosomba nano moto ezali passe. Difficulté à liboso ko somba moto ezali passe difficulté à mibale ezala ba casque ezala ba botte parce que sengé to zala kata na ba botte moko boye sengé to banda kolata pona makambo etale sécurité bato bazali libanda ya mboka bakoki ko sunga bisa na ba gilet bakoki ko sala ba gilet moko boye to zali kolata ozana ba numéro ekoki na ko sunga bisa to banda koyeba déjà que oyo azali motard te normalement côté ya ba difficulté ezali ebele mais mingi oyo na tangi wana kozwana no moto ezali passe parce que nyonso tozali kosala ezalakati na moto mais tango kozwana no moto ezali passe ezali difficulté penza ya munene oyo ekoki na kosenga pa ba partenaire oyo moto akoki na kolunga akoki na kolinga ko faciliter biso ko mettre bito à contact na ba partenaire oyo bakoki na kosunga biso ezala soin de santé ba motard kozwa soin de santé awa na Kinshasa ezali passe c'est-à-dire kozwa moto ezali passe soin de santé ezali passe nde ezali ko sala ke vie na biso ezali toujours kaka un peu compliqué mais ce qui to kozwa lisungi ya libanda je crois que ko sunga biso na mwa makambo ebele. Président na musalo bosala kaya ndenge bandoma au président ndenge soutenir bozaka propre moyen na yo moko to l'état soutenir kayo. Normalement l'état na biso azali ko soutenir biso ata na eloko te nazali ko lobango parce que na lobaka pe na izana ba télévision l'état na biso azali ko soutenir biso ata na eloko te ata pona ko sala ata ba identification ezali toujours moi passe yango tozali ko vivre na ba moyen propre na biso moi ba cotisation na biso ya mike oyo ezali ko uta na biso moko ba membre moi cotisation moi 200 francs moi 500 francs ndezali ko permettre que to banda ko vivre ndenge ozomona tozo vivre boye ezala ko futa ata bureau na biso boye moi ba cotisation ya ba membre ceux qui membre moka zui matanga ko somba ata cercueil ko somba ata loko nyonso dire ba cotisation na biso moko ya biso moko ba membre ndezali ko vivre koloba ke don moko ceux qui uta na gouvernement ceux qui uta pas libanda
penza tozwaka yango te à partir ya bandeko bakolanda biso soki bakolunga ba soutenir biso parce que na Kinshasa tozali plus de 45 000 motards, c'est-à-dire nga nazali président lelo na ville kaka Kinshasa li kokamba plus de 45 000 motards oyo ndeko nosa kolinga pe ko adhérer ko komata membre d'honneur na biso tokina kotika ete président tonto yeba kokoma na yo président ya ba motard olaleka na tango la muki mo komi président ba motard to président de la république to gouverneur mutachake na place wana. Ok, ya solo na mutuna nezali mutuna moko ya malamu kokoma nanga président, c'est-à-dire ngape naza motard ndenge nazabo nazali président national na banda kokumba moto depuis 2006 lelo soko tie na kokumba moto c'est déjà 8 ans. Tozalaki na moi ba association ya mike c'est-à-dire na Kinshasa tozalaki na plus de 11 associations, c'est-à-dire ba président ya ba association de ba ponanga ponanga na comme président pona ke tozala na structure moko o ezali reconnu nde sika ngana bima président na uta na lola te nazali politicien te nazali motard tango ngana monaki keno na nzela bokumbi moto un motard na Kinshasa tozali susu na valeur te nde esika tosanganaki na ba association nyonso na oya mike oya zalaki ko evrer na ville province ya Kinshasa nde ba pona kinga pona na comme président. C'est pourquoi ebele senge ba yeba yango nazali pona ko banda ko défendre ba intérêt ya musala na biso ya ba motocycliste parce que na ngonga oya etikali a moteur azaki susu na valeur na Kinshasa penzate okopesa biso structure hiérarchie na bino boza na ba secrétaire ba président banito osala musala nyonso yo moko. Oui, pour na koloba penza structure na biso ezali mobimba. Nazali président national, à part nga président national nazali na 3 vice-présidents. À part wana, je crois que sur place awa tozali na vice-président chargé ya finance azali wana pembeni. Tozali na vice-président chargé à administration, tozali na vice-président chargé à relations publiques, tozali na ba inspecteur, tozali na ba secrétaire bazali, tozali na ba protocole, c'est-à-dire ezali structure mobimba, ezali bureau ezali na ba service nyonso oyo ezala rapona ka administration ya structure etambola, ezali pe kati na biso a. Merci président. Mot de la fin na yo. Liloba ya suka ezali que tozali ko luka lisungi et pas bande nyonso oyo balandi biso ba soutenir biso ezala na ba moyen financièrement ba kokina ko pesa biso ezala na ba conseil ezala na nyonso tozali na besoin ya batu basunga biso parce que c'est une nouvelle structure ezala ba moto na crédit ezala ba c'est-à-dire na ba nyonso oyo sengeli ke tozali ko senga ezala ke bino bato bazali libanda ya mboka oyo akolinga akoma pe membre na biso tukoyamba ye sans problème. Ok, to kopesa pe numéro na biso ya téléphone de na lobaki ya tozali awa na commune ya Kalamu na immeuble Bibi Play na Victoire 3e niveau. Numéro ya téléphone na biso ya contact ezali 081 269 48 96 081 269 48 96. Numéro wana contact nyonso soki bobengi tokoyamba sans problème. Plus 243 ezali code na biso oyo mboka tokoyamba tokoéchanger na oyo nyonso akolinga pe ko soutenir biso. Bino moko boti kolanda ndenge président numéro 1 ba motard président Ziko Mukanga ye moko auti koloba commentaire ya kosala mingi ezate na pesika ba dédicace na ngai na Sele du Bois Adio Diogène mboteno yangwana président d'homme na Lille Roger Madiata dédicace na yangwana Frida Bacharme Chimène Kiala na pesi bino mbote na lingarabino vraiment mingi Papine Solamenso NTP production na pesi mbote na lingarabino vraiment mingi Golo Mayala J'avais ma fille na pesi bino mbote Gauthier Okito mutosa ba image za vraiment elengi na pesi bino mbote na lingarabino mingi tokutani à la prochaine bye bye.